Et Jésus leur dit, allez dire à Jean, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, que le boîte marche, que le sourd entende. Moi aujourd'hui, je témoigne la gloire. Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'air, bonjour, la nabito, et si quand on a carte son père TV, balobi, ezo soigni, ezo soin kaka, balobi, na son père TV, ba yoka douleur, ba yoka pachi, avant d'elle toujours, tambola. Nama sananga na kanga et pour moi minute moi rappelle ça biso mon pied après c'est la personne pour na dit elle parle trop même bien kala nga idole na biso bi baleza ka mutu moko si la salu auto fait c'est beaucoup qui a sali maman chérie c'est mon accord de ko auto yo ka moi ba quelque makamani kem ba rumeur et puis à part ba rumeur na makambo ça na maka maman na artistique boni maman ko ni ça mazo passer là la manger les deux toujours là toujours faire il y a ce qui tombe na tapé ou mon maternelle a double raté papa mon maillé il y a Dadine biso en tout cas mon bal est sérieux m'a beaucoup pembe aïe vive en paix donc repose en paix là au fait vraiment vive en paix ceux qui suivent tout ça de Marie moi je pays mais ça foutu je sais pas si c'est vrai mais il faut que le mani pour ma femme son père et on a l'hôpital ba où est là tout ba wele la tokende comment ça soit Aminata yoki mutu pasi moko boye ba bia ya Aminata a kofi ba o ba na ba chaîne YouTube na bango ba wele ko publier ba wele ko ça ba direct ba o déjà ba kenda comment déjà monétiser na ba Facebook ba page Facebook na bango ba wele ko poster ya Aminata kofi ba wele ko ça ba vidéo ba wele ko ça boye po iso ba nombre de vues ebele po bango ba zwa mbongo est-ce que ba yebi loko pasi biso to mona ratango moko na biso azolongwa parmi biso pasi to mona pa wana boyebi yango. C'est pas facile pour la vie à mon cas à Pambabou. C'est biso sort à biso. On est des artistes, nous sommes des artistes oh toyebani oh à partir na biso mutoko tata du moko. Mais ça nous fait mal en tant que bandeko na biso. Savoir que na famille na yo mutu moko ndeko no moko qui grand frère moko qui grande sœur moko qui to petite sœur moi. Ça fait mal. Ça fait vraiment ça fait mal. Mais il y a des gens peut-être dans le monde na biso parce que tout le monde a vraiment entre nous tous ça artiste to lingana ya moko ya moko peut to lingana ka te bon ngana lobaka to lingana ya moko eza moi mokie ko lingana te ezebele voilà ko lingana te ezebele par rapport ya ko lingana ya moko mais tout ça ni na ngobenge mimi yami ozo comprendre que non mutu oyo na ba susu o ngai na ba indisu no zo ekize mutu alingi ngate alingi ngate mais tu fais un effort kaka ozana parce que aza famille na yo kolingana ya moko na mona biso eza mukie ata na kati ya moko wana hypocrisie ya bolingo eza kaka donc nga on mona pesa nga bato raison ba obalobaka to lingana na biso parce que au mona ya msusu yo zo quand on dirait pas moi paparazzi to quand on dirait chaîne YouTube mo boy ba luki ba zo ba publier ndo ndeko no ya faux compte ye muta publier que okufi na pesa exemple moko na vie jour avant Saint-Valentin na tsa photo mobali ngana ngamoko na zi mo cœur na bombi photo mobali ngana ezana mutu azongo penza na compte na ni ezate ke Facebook te azongo na kati ya statut na nga aka publier ngo Aminata kana mo pendant que ya déjà na mort yebisanga bona siko tangu batu botala tangu kama moni na komi deux trois fois à retirer photo kasi de tangu batu botala bongo balobi ya Aminata za bolingo te Aminata ndenga za bokuna baninga bazolela ya dadi mais Aminata fandi na yo na mungu Aminata photo kala wana na photo kala na ya la bongo et puis na kosote son père tango bando tala na CC kaka la même personne ndako bando kota siko ba oba komisa ba fan ba bozi voilà ando kota siko ba fan bozo mona kuta Aminata te tozo lela kutu ya dadi ya kamata publier photo na yo na mungu ils sont comme ça. Peut-être que tu vas observer des choses à une chaîne, mais dans mon unité place Aminata son père a publié. Regardez Gag Boy, to eloko boy, to parce que tout ça n'est belé frère na biso akufi. Mais mutu wana osala ke bato bamona o publier autre chose au lieu observer de ndeko mais ngana yedi Aminata ndenge azo observer nde ya David. Ngana yebi, to yebi ndeni chacun de nous azo observer de. Mais ya koyiba bongo a créer là un faux compte, a sali boy à partir de faux compte na créer page na a publier pour bamona omoni na monde na biso il y a des gens au bazoluka ko salir vie ya bato mais bazoluka ko blanchir ya bango donc il faut venir à propre pas salir non ya yo voilà
ngana lobaka bato balekaka balobaka les comédiens moto lingana te tolingana na biso te tolingana te ata kolingana moko wana ozoloba Minata fo koanalyse yango bien koanalyse yango bien tokoleka nzete toyokuta Minata kwei tobandi kolela tokanisi ya mosusu te fimo boye lokwa yasala métier boye tosala profession boye aluleli biso ya Minata na biso nzambe na ngai ye moto abomeli biso ya Minata omwa fia bato la fia bato ayi innocente omwa kaka biso na biso je te dis bolingo eza nango oui mais eza susu penza te tokoka espérer nango te voilà bolingo eza pena te eza pena te ndenge tokoki koespérer nango napesi mbote nanga pa Edo Kambale bavi le boss Dieu appelle masqué bon voyage à toi napesi mbote belé siko zambika pena koti nanga mission siko ekosala nanga bien ya meto azobela ya mode pas obela ya daja za na morgue na habité tozomona tozosala ba réunion ya mutu kaka sota kufi lelo na toko tozala réunion mais pendant que mutu azobela na association moko te tozotelema po tolobake ndeko na biso tozobela avant bato wana bayofunga biso ba SOS ya biso moko totelema na habité makoko koloba nini mpona ngo ton père na kusobe yami ozo imaginer mutu yo vandaka na se na mabele otala na abeli to akufi olingi place kwa inika mais to Amina to kufi baloba le na bino bakoloba ba lelo liboso na kuna tana station bolelingaka esala ndeni otala o azala idole nanga ipona makasi akufi lelo les gens se plaignent tu sais balobaka d'accord le badeni mutu on n'est pas nul n'est prophète ce soir na rosa nana Minata bien sa première dame de la République admettons na on sait kana Minata c'est ma copine na bête na nani na lipeka na zona nga kuna c'est ma copine peut-être on a basu bazo vénérer Minata na bi en tout cas Minata va bato ndi ba okumi so ba yeba ke ngana to wela ka pufuna likaya bwa papa donc moi je vois ça aujourd'hui la famille ya mutu kwa ya dadi bakomona ke dadi na biso kambala na biso donc tozala na ye tomona na biso mais c'est à nous bato libanda to ba famille artistique to ba valeur ya mutu wana et c'est à nos fans de ba ba valeur ya mutu wana la famille peut dire que bon tole la donation na inika vous venez vous acceptez ça famille ba ebi ke pona biso tole la biso mais vous acceptez que icône ya bongo alela exemple na inika vous a diminué toza diminué Minata muta ko te ponga tunata droit ya modé tunatali ya modé un sérieux problème ya modé est tellement malade donc ya modé longo boya na ekaka un peu bamona ke modé rope agunzami modé rope asengi ya modé colonne na ils ont placé imaginez colonne vertébrale à mutu eza déplacé donc tokoloba quelque part que ya modé déjà comme infirme a commis déjà infirme mais c'est quelqu'un qui s'efforce atambola boyi na ye baloba totala mongwa président météo ato Minata biso tovanda totala président météo na totala baya mobi na écran totala baya dadi na écran na mobi ya dadi c'est toute mon enfant mais lelo omona bagrand ya bongo baza bongo biso baoyo bambolomolo baoyo toya nsima ya nini biso baoyo toya na nsima ebongo baoyo youtube nde ezopesa valeur lelo tosuka wapi yani toza diminue tu sais eza na bato mosusu eza na bamutualité oyo eza Aminata na ayoki motema motu pasi te mais elle peut aller à s'assurer kuna déjà amikomisi okazu na koyokaka motu pasi mutualité na ngai yango seki moka ni à nos autres comédiens à nos autres artistes okosala mutualité moko bon bote tokoki kosala mutualité moko oyo ezaki ya motu na motu baenregistre nombre de comédiens baza boye ou bien chaque comédien aya kosenregistre na mutuelle oyo nde eza boye mpona koassure eza assurance ya soin de santé na ye eza assurance ya vie na ye assurance ya boye oyebi deyake ntango nazobela so nake na mutuelle boye bakozala traité mais nani yango osala eloko wana si déjà na kati excusez-moi na pointe motu doit te mais si déjà so boti place olela ye dadi bayisi no babi bon bapolémique esili ete osi place olela dadi imagine un peu mutu moko boye nakozala na kati ya plateforme wana mais soki déjà na kati ya plateforme ba bikoki ete obela bakonzi ya plateforme batie kutuka te bango baozela ntango oyo wana akobela batie batali ye
bake basali boye tant koketa kufinde mbangu bayolela bayibike organisation tosabo tozana oyo asoutenir biso koleka ntango oya yebike koketa kufi aosoutenir nga tosiki tobandi opotana baémission bandi otala ma internet basonelaki mbongo ya oyo bapesaki epa kokete mais non arrêté biso tokumisa banigérien tokumisa ba-west africain mais on a vu ba-west africain baye balobi exemple ya biso tosongo mpa na bino yebisanga ya mito oke wapi pona minute oyo ngai na ndenga mabe te pour être franche ngati na pour être franche on a réuni samedi pour vous omela on a mona ngo te muto dazobela boy to ça nini na ya dadinde je veux quand même na ba plateforme penza nga na mona bomoko oui na moni pe ba far ba ngina ezaki bomoko ezaki afar ezaki mon nous vivons ba vie souci wana ba bito mais non hôpital boy to mais non hôpital boy mais comme Dieu nzambe moi ebinde ni a permettre ka ba mema ki après ko mema te o mona maman voilà on a vu compte rendu voilà maman na bito ko za charge donc on a vu compte rendu il y a président Caleb voilà président Caleb et les autres et mon nous vivons tout le monde na bon moko bake batali ndeko na biso te ba même non clinique boy babandi ba démarche il y a eu maman Olive Lembe oyo ayaki abandi ko zo soin ya dadi banda tangu place oyo ba comédien basukaki lelo onde ya dadi na biso continue à mabele tu vois mais pourquoi on ne fait pas de réunion tant muto obila président météo ye wana bato bazo luka ba vue bazo wela ko kabula président météo ba poste ba terrible kabamba rouge ya croix rouge on dit croix rouge kabamba ya croix rouge boche ya nen président météo na mutu mais où sont bato yo po que bato wana soni où sont bato batelemaka tant to kufaka o ezalaka ke mutu akufi te to sola biso moto to ke non pas bakolo où sont les bakolo excusez-moi na tshibino musapi mais où êtes-vous to bongisaka nini biso moto kota na ndako to fini théâtre kingo to kamola on kingo théâtre kufi tant to bima théâtre kufi mais nani azobomango voilà biso moko ndo bomango mais il y a des gens besoin de pleurer puis le comportement na biso c'est quand to beli to yaka na TV SOS to beli to yaka na TV SOS to ko sala nini makoko po to longwana na to misala kana na tabiso ba première pas o etika la comme ça ba yeko sunga biso vraiment c'est ce que je disais au moni lelo yami soki to zui kaka initiative ya kozwaka toi combien chaque jour combien de personnes basala la combien de films combien de nzondi au moni ngana lobelo moko soki to zui ka initiative lelo makoko abo bomba 1 000 € na 1 000 $, 1000 francs Aminata abo bomba 1000 francs na ye babi bon toza collectif mo ya 20 comédiens to 500 bon 500 ça biso combien bon to sali projet ya film mo to beti ngo to ki to kotisi ngo na kati ya nini oyebi combien to binisa la film on a le Nigérien ont commencé comme ça on a 5 dans les 500 na ngate 500 to kandisi to sali maman na film ça qui pena au avion avion voilà to marché ba moni artiste ba marché to za besoin de tourner na aéroport voilà toi on a besoin de tourner bo les Nigériens ce sont leurs ministres biso to wela ka ministre qui te kuta ki passe de bobilo ki passe voilà est-ce que déjà bokende bo bete les portes sili ki bolobi ministre tala boye tango to moni ba opesa bato ya makamususu ba opesa bato ya ba artiste mususu valeur biso to mibendi to bi et ce que tu as na valeur to vendre sikamo est-ce que déjà que no lo ministre répondre voilà to lo ba ki ati to kolela dadi na imika martyr balobi ke bana ba travaux botunité parler du peuple balobi bana ba travaux ceux qui zaki mission munene na kufi benga bakata ba travaux martyr mais to suis martyr to suis on est to zone de nyo ba ne botuna te to marché pour na dadi kuna ingesi to wele la to marché to aussi quand même munene botuna pour na martyr azaiki ba tuni ba suis martyr oui voilà ceux qui to lobby to ça combien Aminata lelo oso to lobby bon par mois combien ça t'a $5 $5 bon par mois na caisse boy combien ça la boy Aminata on va un jour s'en sortir on a nos fans on a nos boy oh bazara ba na bango Aminata ina le lamsa no fon ko ba no ngate mais les $100 Aminata les caisse doit sortir biso le auto les alikelenga likelenga ngo pona nini mais est-ce que tout le monde est à moi 5 moi 10 on a ma plateforme moi 5 bon côté to tcha oyo boy to tcha Aminata on va s'en sortir un jour mais mutozoka idi wana zarate muso goza azui ya moi je félicite Karine Pala Wenge
Moi, je félicite Marie-Hélène Ota. Moi, je félicite comité à FART, de femmes artistes. Parce que, bah, Monique, non, tes photos tambola boy, tout ça, la boy. Moi, mon qui est quand t'as la caisse, la fin du mois. Donc, on peut rechecker ça, on peut me faire ça. Moi, mon qui est quand t'as la caisse, la fin du mois. Un jour, tu t'as sorti, tu crois que ça m'a bon, tu s'allier, et ensuite, on a le que nous sommes des artistes. Plateforme, on a mis des abonnés. Talandé, les abonnés, en plus, tout ce qu'on a fait locaux, Aminata Aminata Doliprane, Aminata je souffre, tout ça, on attend à coucou, attend à cousu. S'il y aura des pages à paparazzi, on va montrer des photos publiées, Aminata Obé, là, va publier, mais yo, mon artiste, tout ce qu'on a, tout ce qu'on a, moi, locaux, et ça, la pensa. Fierté na biso te tozo ngana nusima to mekana nukokanisa to kosala nini o lelo soki koketa kwei mbangu to recourir na caisse na biso ya ba kometo o lo sala ka ba ni ba plateforme ba association mais association moko o ekokanisa biso nyonso ezate Aminata o ekoki ko enregistrer da moto aza sima toilette na fin fond o azolo ba kenon aza artiste ezate condamné à biso, bon, qu'on a s'enregistrer, t'es bossé la bouille. Tu peux imaginer un artiste et comédien. Ok, c'est sa carte d'artiste. Yemoko, na ministère et salamawat. Pour tout ça, sa carte d'artiste, photo kende wat. Na association au début que association d'artistes na kei na association na pesimbo nanga na sali bobo na ko récupérer carte nanga na association pas président mais mon dossier sa carte yemo et pas ministre et na ministère a défaut pe na simanda ko moi père moi sala na ministère a récupérer au petit nanga ya ibeli au matricule pa lobi lobo gani na artiste la carte il faut tout bandango pa na biso moko yami to vandi lokwa na ndako o ezotanga obi ke fona zwa bassin na cha awa na zwa boy po ndako nanga maye panzana teza inonde te po ebonga eza biso moko nanu to tika no ba ministre ba vanda ba ministre to ba omona biso ke voilà bato ba otambola boy ba ko kipe biso. Laisse tomber ya mito ba na soko fongolela muninga porte yo soko komi kuna okangi da bino bomona na bino ka projet na bino pona bino moko d'intérêt na bino moko bomona bande na bino te Aminata nanu kutu fimoro e ma plein ozo ko ngelo ko sekisanga Aminata naza comédienne loko ayo OK pas mutu wana admettons na comédienne loko ayo qui sont de la famille et ouais moi la famille à quel et oui il y a une fille à Zando mais mutu un jour pour le bassin il faut pour la famille il y a bien aussi voilà makila bandoki c'est ce que nos comédiennes font arobi makei boni ça na bien biso ba comédienne pour te mettre na ngo arobi makei alobi oui bité makoko wana kutu talaza boye mais au bout ça y est mon makoko ba sala musala moko du mutu ebo réfléchir tant aux hommes si mon lobani c'est que yépé. Tu veux te blanchir en salissant les autres. Yami pomoni po musana tsubunga. Eza ngolo otoko bundane la. Bolingo nono motema tosokola voilà. Topesa nika bolingo ya solo motema vraiment. Toyeba kotambola. Na couple musu baloba moi ça kanga mobali na kisi. Mobali kanga moi na kisi poani. Ba se comprenez ba yoka na bébé tout tambola botota. Oh là là. Ya mitika. Vraiment toza ba belé koloba et belé koloba on n'a pas le temps toza na tournage en plein tournage tozo tourner kaka ba émission donc OK non on a ndélité to tourner ba émission donc tozo kata awa to ko tourner sur ba mususu tambola kaka makoko fozonga son petit voilà fozonga ba deuxième tour la bien parce que tu parles très bien ma sœur chérie alors bien ngalo ba la linga ba ndeko na na motema moko je le jure devant mon Dieu les leçons qui que problème moko yé oh boy to kata ça na tellement no buna makasi so na so ki ko beta ngata tout place et puis là moko et pas Minata son père nga milobela yami oyo nde badoloba nga akufa liwa bato bakosaka Aminata leku Aminata kufa liwa 10 personnes nga akufa liwa mso ya mutu moko te koloba mutu Aminata sansa liwa 10 personnes abundi pona nga kufi vraiment moi bambote pas bato balinga ko mingi en tout cas maman et un grand merci à toi papa na frami master nanga papa na frami master nanga Aglodi Balele master nanga wana ba master nanga je vous
dit merci na bato nyonso bazosoutenir biso na étape oyo tozotraverse. Merci na bafan tout au balinganga Coquette Sasa. En tout cas, merci beaucoup à vous qui vous continuez de vous abonner sur Coquette TV. Merci beaucoup. En tout cas, Nzambalo Lazana Bino accompagné Bino. Merci beaucoup à mon bal. Merci beaucoup à Jolie Mouya MB. Jolie Mouya MB. Maman douceur Nanouche Matondo. Je dis merci beaucoup à toi aussi. Solange Tata, Mami Massamba Bayanga, Adiane Tata, Mami de moi. Donc merci beaucoup. Je dirais encore un très grand merci à HLD de la France et Moroyeli. Je dirais un grand merci aussi à Oyo. Vous continuez à soutenir Biso, à Oyo, vous continuez à soutenir Biso et permettre à Biso de vous ça. Et amis. On va continuer à soutenir Biso. En tout cas, ça nous permet ya kobongisa. En tout cas, on est là pour vous. Maintenant, il y a biso qui les a rappelé les points d'abino au Bokolo Babolobi. Nous avons vraiment pour Nabino. Nous avons fait un peu de recherche. Nous avons comme maman n'a pas limouanga. Maman n'a pas limouanga. Maman n'a pas bageta. Motema ya papa d'autres bageta. En tout cas, maman a vu des recherches sur banana bandor l'ensemble. Pas au monde l'anga maneli. Aïssa maneli que n'est zawana en tout cas. Moi nanaye azoluka ye. Mwana na ye aza besoin na Domitille Makenja ya papa dit londole kafu. Mes condoléances à Sila Beckham, David Bissal pour la perte de notre consort, en tout cas notre idole. Notre idole. Bah non si mais la fille. Et Beckham on comprend d'accord. Qui est ils ont la caminata. Préfet de discipline mon nom na monaté. Abouke la biso film. En tout cas mes condoléances à toi, notre idole. En tout cas on a continué. En tout cas mes condoléances à toi, notre idole. Na pesi bambote belé na Michael Kavé na mannequin na nga ya mpoussi. Gabi Maya c'est mon sponsor personnel. Gabi Maya c'est mon soutien personnel. En tout cas, Basimba nous va tirer la Gabi. Vraiment Basimba nous va tirer le soulier pour tout ça devant ça ça a trop fou. Comment dit appel masqué depuis Brazzaville, Babi Bettina Mbwala depuis Brazzaville bambote belé na pesi mbote na nga lisusa ba tutu balinga biso ya chisente ngo papa na bon regard na pesi mbote na pesi mbote na nga na ba tous sans exception. En tout cas maman Adolo Swenga ngapela na sa vie. Maman de Swenga. Maman to kabona na manterne. Maman de Swenga bambote belé si maman to kabona na manterne. Migra de moi bambote belé si koza côté loko pena kaka siko pour ça la bien vraiment to linga ko ça la biso bien na son père TV. Bolingonde ça biso bien. Na son père TV. Merci aussi à son père TV. Voilà. Ya mina nga bege soda. Liboma na ngali anga mutu. Ngabe na troika likamu mukila. Aya mi basanya. Nanya sana na pente na nga ya. Vraiment na pente na nga. Oh moi c'est la mona zo na mina. Boba ngate pour na table mutu ni vraiment. C'est la siko na docteur la bino. On t'aime beaucoup maman chérie. Beckham. Nous à tous les mamans, les théâtres ne tomber na maman. Nous à vous tout le Jésus leur dit, allez dire à Jean, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, que le bois qui marche, que le sourd entende. Moi aujourd'hui,